Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette ambiance de festivités de Noël. Nous allons le 25 décembre 2018. Nous avons fête à Noël. Il y a un Congo Suisse Télévision. Une news sur la poto, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie. Nous avons na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, précisément na kata wenzanga bapona kolakisa bino ndenge nini bato bazo fêter ndenge nini ambiance ezali na kata ville ya Kinshasa bamama bazokota sombelo kwa kinolambela bana bamisi basomba kina nelamba tazokota sombela bana nelamba yango toye tolakisa bino ambiance na kata ville ya Kinshasa ndenge nini ezoleka pendant ba festivité oyo ya fête ya Noël ya fin de l'année donc l'ambiance est là totambisa micro tolakisa bino ndenge nini bato bazo se préparer pona ko fêter le napoka bazo somba biloko kolamba bazo somba bilamba bana pona kolata bamisuba bazo sala ba provision na bango ba jus ainsi de suite donc beaux appétits bana poto nyonso maître John azolanda biso na Suisse na maman Micha to faire vivre bino Kinshasa aux 1000 couleurs donc nous sommes ici dans la commune de Ngaba pour vous montrer comment l'ambiance se passe par rapport à cette fête de nativité de fête de Noël où Jésus-Christ est né dans le cœur des gens. Jésus-Christ nous est né, le Fils de Dieu unique. C'est pourquoi nous sommes venus vous montrer cette ambiance, comment ça se passe ici, au marché de Ngaba. Mesdames et messieurs, ne zappez pas, restez branchés au programme de Congo Suisse Télévision. Et surtout, abonnez-vous massivement parce que pour le programme, il y a un kitoko oyo, pour le moment, nous allons découvrir une ambiance ezoleka na kata wenzangaba tolakisa bino ndenge nini ba mama bazo fêter fête à Noël na kata wenzangaba. Ba mama bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Fête à Noël ezoleka ndenge. Fête à Noël ezoleka bien na grâce à Nzambe. Ezoleka bien na grâce à Nzambe. Vous teka quand même bien ndenge boteka d'habitude. Côté que zate, toteka bien. Côté que za bien te pour Bon bongo mwana te. La situation bongo mwana te. Est-ce que bino bosi bondima ke bonne année o toteki kitoko, toteki bien tout ça mbongo ezali bino boloba kaka mbongo ezo mwana te. Ndima to ndima toteki bien bonne année toteki bien. Mais bonne année oyo toteka na biso te. Bonne année boteka bien. Atala nde mboka ezati. Mboka ezande mboka eza bien tout ça bato bango bazotambola mboka eza bien. Kelele. Ndenge tozalaka penza bonne année tour eza différent bien c'est zate. Mais Boutuna ne quoi il le 25 nous 10h tiba air moko bato bakwa kosomba fufu. Banaka bana ndenge makambo wikendela ke bonne année ozala boy. Ya mami oteki? Na teki te bana ye papa. Oteka tende. Pia kampio ko kanem pia kambongo ezate. Ya solo na kosiote. Te nazondima. Nzala. Tala bana nde batera yokola na ngamba na tonga balete. Na bakutu bana lobby. Yo ya wenzo umeli bana lobby olali ozoteka ba client baleki ebele moyo zonga ndawe. Kila ba kala mbongo ezate. Sudoka mobali mota onatra futa kabiso te. Siko to sala ndeli. Bon, tous en 10h à 14h, le mouvement est passé la passi. Passi l'équipe. Tu as la tension, le cola passi. Passi l'équipe. Donc, solution, c'est la dimanche pour l'élection, comme ça, tu votes. Bon, ça m'a déjà voté. Biso do lingite, moto aya akitamine va la bana classe. Et dans la C, dollar kita, salaire abattu zala, likolo. Banda gouché, tu vas faire les bandes. Donc, moi, zate. Talabana, écoute, Noël, Yakaba Baba, Talabana. Noël, Talabana, Nebazali. Noël, aux autres, les logos Noël, au sommet la bana bilama. Parce qu'on m'a déjà 1 mois, 2 mois avant, il y a ma myopée. Bon, ma bana raza moutonatra. Bafuta raete. Ndako tondi banyongo. Bana bazotanga bien te. Kolia passe. Babilama on le reçoit mango nanine. Moi bénéfice au bandaye aux autant aux agoteka. Fallo bomba malembe. Mais bénéfice au reçu 2000 francs. Na reçoit manine. 2000 francs wana. Et rekula galuka. Matembele na tomso na 300. Tozolia kolia zo kokate be stomé dans motema poelele. Tomso na 300. Matembele 500 mafuta 200. Est-ce que wala za kolia? Est-ce que bango balia ka ndengo biso toliaka? Toliaka bongo te. Merci beaucoup. Masango e mati, fufu e mati, nyonso to ezako mata.
olamba biloko mwa mopika makala 200 francs 500 francs nini yango akobela papa oyo ozomona elongi motema yebi kaka nzambe pasi eleki pasi. Merci beaucoup. baboto nga na tina elongi te baboti okotala yango te baboti angeke tulayo nankisi na mbongo te baboti totia kaka mwa crayon olekisi me nzala. Merci beaucoup, voilà. Toutes les ambiances à Wanakata, Kinshasa, ambiance ça qui toko à Bandeko, toko tina mulonga bato bateka fufu, awa bomoni ba maman ba fufu bazole la ke nzala ezali donc bazo tekate parce que circulation bon ezate donc tozo continuer na micro trottoir na biso pona ko lakisa bino ambiance ndenge nezole kanakata zandu Bandeko balandi tokende tout ça tolanda to mona ambiance ndenge zole kanakata wenze. Ya mami bozo teka bien. Tozo teka bien te papa. Bozo teka bien te pona nini joyeux Noël na moni wenzango bat baza plein bazo somba bo teka tendenge ni. Batu baza plein me ko teka ezate. Yo tozo souffrir tozo linga mboka ebonga. Mboka ebonga. Le ebonga. So ebonga nde bat bawa oso. So mboka ebonga ko kote bere na bagwenze. Ba muntu ayazana mbongo akokanga mutemte akosomba. Masori mbongo ezate toko teka ndenge ni. Ekola masango ko ninga bozo teka encore 1200. 1200. Bon ya mboma. Ya mboma 1000 francs. Bon fufu ekola fufu. Ekola fufu 800 francs. 800 francs. Bana tongo soteki combien de bikola fufu combien de bikola masango. Ngai na sincère ya. Ngai na guti na église na teki nano te. Udina ko sambe. Mabe zate donc lokolo udina ko kumisa nzambe za mukolo Yesu abotama. Donc zana kondima tozana 10h tito koma 14h koteka. Na koteka papa. Alors zana kondima. Na zana ko kata kondima na koteka. Merci beaucoup. Merci Yaya. Bonjour. Joyeux Noël, meilleure bonne année. Bon, merci pareillement. Alors toi le 25 décembre tout ça anakata wenzanga batukuti bino yebisa biso Noël ezole kandeni bozo préparer Noël ndeni le soir fête les kandeni. Bon, le soir fête za pena mabe. Pona nini? Mboko totambola na bien te. Mboko totambola bete na par rapport quoi financement ezate. Pona miso to na président na bien te na kati ya mboka na biso awa. Pour so président bia zalaki to fete kitoko, moso kitoko. Mboko ezana na miso na mbutu. Ba mama, ba papa na tozuna nini fiskata ni 10 francs ya kosomela bana bilamba. Tozotela boka bongo po neto mona to fete pete po mbongo maboko ezate. To fete te pour possibilité peut ezana ngote. Est-ce que fête va préparer un mukolomoko? Fête va préparer un bien avant banda, tous allaki ba mai, juin, juillet tout ça. Avant que l'élection ça n'a rien à voir. Yo fête au préparer en un seul jour. Bon, tu prépares la fête après un mois. Et tu prépares la fête après 3 mois, 2 semaines, jamais. Tu prépares la fête après un mois mais l'élection bandaki. Tout le monde qui na moi etenga misu mabe. Mboko ezamena mabe, ezapena mabe, mbongo ezate. Etenga minante parce que l'élection na salamité élection au salama dimanche le 30 $ le lot le 25 donc temps ezana. Bon, tu ngato salango le 23 oui. Bobimi na TV, bolobi loba loba. Bon, to zone si mité masima, to tali mino le 30. Est-ce que to komida le 30 sango na to comité. Voilà. Bon, to kolia nini? To bima na bana ba pa o ba ke no kata ba to potolia. Bon, to tikima so mabo na bino moko. Joyeux Noël. Merci. Boni côté que ça malam bozo teka na fête le l'homme kola Noël bovin na nda otese que côté que ça mi yango boyo côté atwa le pa côté que ça teta ba kilia pe ba sokota tembo ngezo mona na te ba kilia pe ba zate bana tongo na yaki soki 10 000 fois pe ko pe na yebite po ba Noël akala to zaki o mona a déjà berceau zo luka ba mbongo pe sokota mais Noël pe za bo pe zate parce que maman belé ba kenana na église ko sambela sikonde bazo kota wen bazo ya ko sombo za na ko ndima tendeni tozan tongo bon po biso côté kana biso to mona déjà na tongo déjà so mona déjà mo déjà tongo yebi que ti pourquoi na ozana kangi déjà ka moi somme déjà tellement na tongo déjà boto mo déjà bongo c'est que ata to teki me ezala mo mbongo moko ka bongo pona yo bozo teka te pona nini ezo sanga ngala zo mo lokola ke mbongo penze ezate lokola ke mbongo penze zo tambola te ba fuchi pété. Espérons que na bonne année bo teka
na bona soki toteki tokokumisaka Nzambe. Merci beaucoup. Yaka yaya. Merci papa. Papa ebongingande na. Obongi lolo. Yo lo. Papa nanga. Papa nanga na tangu papa ya kala ezaki Noël boy dolamba basoso. Mais na tanga mincho papa. Pondu papa ya wisa na ucho somba. Mbe nanga pianga 5000. Na somi pondo wisa. Bepi si moi likayabu ya 1500 papa nyoso ni papa. Pasi na mboka papa tozu vivre. Na pasi papa ezala raté. Noël na tanga kala. Est-ce que yo soso lia kaka na Noël na bonne année ba jour musu ya Noël ya na tango kala ezalaki totola kolia ba soso mais siko papa na tango ya lelo e comme Noël pondu et pourtant na tango kala ezalaki soso ngombe papa to koma pondu na pondu papa to baye papa pondu na pondu papa nous bayo pondu ezaki to eleki na soso na goût pondu eza naturel papa to boya te mais elle est capable de te libu na biso koma ni chopo vert eza na sens te papa elo peso beleki e ba isara papa nous bayo papa to lembi kaka po papa nous en avons assez maman nous en avons assez papa tala pondu ya wisanga ma Paulina papa to baye nous bayon na suki wana merci ah nous bayon balobi nous bayon yaya ozoteka soso bien bazo somba lobi ya lobi bazo na posaka kolia soso bata balingi pondu te ozoteka soso bien batu balingi soso mais soso yango mbongo po batu tolia mbongo ezate basoso yango tanenge vana mona banzinzite mais soso ezaka carton mobimba c'est que so teki etikeli combien 1 2 3 4 5 6 7 ya sinata na carton di mona wana so 6 déjà deux cartons yango na sili site papa na sisi mamindi makata moi vérité passe l'équipe biso tozo kufa yo zoteka déjà ndeno na bona nene nazoli ya pondu nazo kufa mais pondu eza kitoko eza naturel biloko naturel yango nde vitamine na bona nebo tole soso tole ngombe tole mipanzi tomeli masanga moye zate tozo sepela pete boli yango mingi bolemba yango siko boli ape pondu passe eleki passe mbongo ezate bazo futa ba mibai na biso te tokoli ya ndenge nini mobile nanga soda $600 bofutaka 80 000 akolia ndenge nini afutaka ndaku $150 papa tozo kufa bobongisela biso mboka na biso tozolia te mpo na nini bon élection eza dimanche bokende voter élection eza dimanche tokokenda soki tomoni yango eleka na ndenge ya bien tokokenda soki eleki mpe na mabe tokokende te merci beaucoup alors c'est la fête hein? C'est la fête Binonos Bozolanda biso partout, en tout cas l'ambiance est là. Badbalobi, Bazoliate, Badbalobi, Bazotekate, Congolais alinga soso. Congolais alobi alingi soso. Congolais alobi soso yaya et santé qui toko hein. Tena moi ange na kingo. Santé. Yaya ndimaka moi ange na kingo ngo evandi. Santé so talita pasto te kanandeza. Microbe. Santé so tali médicament ezate yaya. Pasi na mboka tala biloto oteka. Ezaka boni feti boye ba mama baso makemba otala ambiance eza mais ambiance eza te pasi na Congo nga mwasi na ngasa so makemba somba ki wapana yote na moni ete tata na ebite so wuti maluko batindela ki partir mbandaka na ebite mais to sengi boye ke la so ata mawa banani ba oyekela bino mawa bino ba oboza kuna boye ke la biso mawa ke to vivre na pasta condition bana moye to la tsabana ezate ero mama koza na ndaku alambela bana meta ba mama na wendi horaire à colia et yebana soute tozaka colia en horaire mardi mercredi eza en horaire nango lelo tokobolia na bulu yeke koti na mboka no bokoma okabola bana na parents na horaire na bango ba parents jour na bango bana pe ba jour kande boyebeli ka wana tolingi changement bongo yo moins santé ki toko boya ya nzamba zo sala ya beta moins santé moins santé par la grâce de Dieu nde o mona santé sans nzambe moyete taba condition poto poubelle si on souhaite ba nyonso bazolanda yo ba joyeux Noël ndenge ba sepela biso to sepela te to aka na passe na pekisi sepela ta mwa nduna mama tembele olambi yango bien bana bale mbongo emona na te to sepela nani bana to yakoteka biso ye bakilia bazate tozana no tongo ti tokoma 12h 15h kobanga te ba baza somba oyo tongo biso to sepela fête to bike fête ya bana mike marché kata na kana 10h
10h marché katani meti euro elo ba basi bati ko lambela baleki ba so ngo wapi ngane muna luka ngana suite est-ce que ba kuna ba la manani ya so to mona kutate lote tende nozoteka ya mari tote wa bakilia ya filo ozondi matende nozoteka bakilia bazate biso tozoluka nde bakilia ba ya ebele toteka mbongo pe ya ebele ba mama mususu ba utaki prière na tongo lelo ko kumisa mwana nzamba botamaki lelo bazoya siko na wentu ba sombela bi mwana nzamba botami lelo toyebi bien toza na posa nde ya mbongo mboka ebonga po mbongo ya ebele soki mboka ebongi te mbongo pe ko ya te Erobonga. Ba client pe bakoya tozana 10h ko banga te tito comme après midi bat bakoya bako sombela. Bon, yango biso tozoluka ka bongo. Mange pe élection boko ne ko voter comme ça, bo pona mukonzi malamu pour que to changer makambo ebonga. Ko bolingi biso to voter nani? Yo za mukolonga na otinda yote. Merci à Philo Hein? Ba maman va lobby pelé. Pardon. Pardon, ya Geneviève, pardon, Azoya. Limisangai. Joyeux Noël. Mais merci pareillement, papa. Tu es pour nous filmer, pour nous relaxer. Nous nous fêtes ces autres cas. Est-ce que les hommes pour la Noël, bon, est-ce que vous êtes bien? Papa, tu fêtes na fête, nous sommes au souka. Oh, souka yampia. Les gars qui faut passer pour le bail, oh souka. Il y a les lots sous souka. Moi, mais oh baba qui se passe ni kolon nango. Mbongo na bango ceux qui ba bombi ba laisse bana na bango ceux qui ba sala nango nini biso to mon yo bo ezala su na wela ngo. Ozo tega ya odete tala saki ndenge vimi na mbongo. Ko tezawa na wele sila. Ka tala date ni saki vimi na mbongo. Sila papa eloko te. Mbongo na biso mbongo eza. Mbongo eza me mbongo ngo to mona ngo te. Ce bagana ko bomba on a ba coffre nini otoyeba ka oyo kanti bato ebele ba kodi na zandu bazosoma nini bazosoma kana mbongo lobake pa na yo ba ete papa makele ma biso to tiaka ozolanda tokotali ke baba na mbula mobimba ba soso na ba carte d'absence to so moye ko vivre oyo ba société ezalaka soute oyo ezaka ba prime to yebi ke na kala ba prime na soso ba ko pesa wapi yango ya ezalaka lisute pesa na bonne année ezalaka te kufa le 28 saka alo sona carton soso roya soki papa ye na ngote seka ke tika pa et pas mon andouelo mo pa ujana ezalaka sute nyonso se kufa nyonso dimanche élection après élection rozonga ya to ne peut se mamango sala matin dimanche to za posa suite fait to za posa ne yango on va l'exaliser les 30 souka oh na candidat ça déjà sûr bon numéro 4 vas-y bon numéro 20 bon numéro 13 numéro 13 a yena kindobi ka 4 kaka pardon l'ambiance continue donc nous sommes au marché de Ngaba mesdames et messieurs. L'ambiance continue, toye awa na mama makala zoteka makala. Ya Philo. Bonne fête ezoleka bien. Ezoleka bien pour nangai pepele. Pepele. Naza bien. Nengo vando zoteka. Nazoteka. Umela. Posa na biso. To na mbongo na biso, to yebi ndenge to zwaka, to lielaka na ndenge na biso. Mais posa na biso to zana président ya sika. Pour ma campagne de liboso, pour ça la biso yango wana. Oui, dans 5 jours tu dois voter président c'est ça les 30. Dans 7 jours le buana comme ça subo kende. Biloko ya batokisaka ko tokisaka mikolo nyonso soko zoli ya libumwe ko beba. Batifoi de pas batokisa biso mikolo nyonso. Élection salama. Dimanche ou dans 5 jours. Otokisi biloko lelo olei, otokisi olei. Bongo soki retourne on a libumwe tandeni. Yango lelo ozomona posa na biso tolingi kolia biloko kotokisa mikolo nyonso te posa na biso tolamba ya lelo tolia numéro boye 4 posa na biso yango wana tolingi 13 ne balobi ya kolela tolingi biloko somo na posa changer vie na biloko tolei ya kotokisa mingi toboyi tolingi tolamba biloko asika tolei toboaki tosukoli nzungu posa na biso yango wana namoni oteki bien nazoteka bien mais posa na ngai nde oyo bosengaka wana bokokisa ngo toboyi biloko kotokisa mikolo nyonso yango wana nazoyebisa bino. Merci beaucoup. L'ambiance joyeux Noël. Mbote papa. Yozoteka nini? Naoteka pondu. Ozoteka pondu na landi batu nyonso balobia na wenze
bazo somba pondo donc yo zo chamwe papa nazo chamwe mais ko chamwe eza ko chamwe ke ya voix normale na ye ka sikoyo mais na ko chamwe kaka na ye sikoyo na ko chamwe kasi fuka ezala na voix normale bongo yo chamwe na voix ni fuka ezala na voix normale chamwe ka na voix normale papa pona ye sikoyo na wuti ndako na ye sikoyo na ko chamwe donc pona yo fête ezoleka bien ozoteka kitoko fête ezoleka bien eza bien bonne fête à Noël. Merci papa. Mais dimanche ko bossa na tes élections que ne voter. Dimanche les élections te voter, ko voter na biso. Papa. Omone libandi ndenge silanga na mutu. Libandi sila na mutu, libandi sila diplôme ya mwana evanda nga na ndako. Tala ndenge na koba mikuwa. Olie mwana sali sangate libandi ezobagisama. Diplôme evanda na ndako. Libandi eza symbole la sagesse. Symbole la sagesse te papa. Soki misala ezalaka mwana ezosila kasi mbongo ezate bana bazolesanga bien te. Libandi ezosila. Sikoyo. Barabi po memaka misili mingi na mutu. Memaka kasi pasi bana mbongo ezate. Bible lobi okolia na mutoki na yo. Bible lobi celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc oyo ça les amalamu eza normal parce que za mutoki no yango zolia. Siko oteki to olia ni. Mais papa sans yesu wana kolia na ngai bana ifala balesanga pona bogole na na tangisa bango maplome vana na kati ya ndaku mutaolesanga azate na lingi to voter président ya sika koma na ye Martin Fayulu. Mama yo za mutabandundwa. Oza mutabandundwa yango zolo. Papa na ba poni école te. Ndenge ngwashi. To poni école te azangwashi bango nyose baba ngwashi mais au pire ngwashi. Po asala biso poto zala misala bane zala puelele po libando tamso ezipama libando ezipama moni te ko za mama moko maele na koteka nozo bomba muke otangisi bana classe ça dit que zo se retrouver mais papa musala na zo retrouver na bakozwa na boite bana si bazwa na etikala mwana moko na obunda na passe mais na lingi pe mwana wana bayana yo bia basunga ye bayama plome vana na ndako mbongo misale ezate ngana lesa bango lisusu ezalaka ifala bango balesa ngai me ngana lesa bango lisusu ezalaka. Merci beaucoup maman. Merci pareil. C'est la dimanche que nous voter ko zanga te dimanche. Mais numéro 4 Fayulu numéro 4 numéro 21 balobi numéro 20 Fachi balobi. Non Fachi te Fachi numéro 13 bon numéro 13 alobi azo changer mboka numéro 13 biso to lingi Fayulu a changer biso mboka po bana bazala bien biso ba no bolingi nani Fayulu ona nini bien na ndenge babongisa biso mboka numéro 13 pa babongisa mboka ete tolingi Fayulu Shadari pa babongisa akobongisa mboka te Shadari abongisa mboka te Noël, l'ambiance, fête à Noël, les autres continuent. Il y a bonne fête. Ah, merci à Paris. Fête les gars, Kitoko makasi. Mon autre gars bien. Moi mon quand tu fumes moi beauté vani na moi kabele vani na mutu. Il y a batika yo. Moi était ya makam. Fête les gars ndé. Kitoko kana ngola nzambe. Ba osomba. Ba osomba mama moko. Pe na ndao na olia fumbwa. Ka bonka. C'est le rotin. Vous souhaitez bonne fête à Noël? Bah ça va me bêler. On y sort, bonne fête normalement. Merci beaucoup. Dimanche, élection, que nous votons? Non, ok. Non. Ouais, c'est que nous merci beaucoup. Hein? Bonne fête. Hein? Voilà, merci beaucoup. Bonne fête en tout cas. Tala maman va zoter kitoko hein. Ba maman va zo bina donc fête ça kitoko. Ambiance ça bien. Voilà donc tous en akata wenzanga ba toujours ambiance zo le ka maître John. Bozo kabino monde wa maman zo lo ba zo le là.
bamsu balobi mbongo ezate, bamsu balobi bazoteka bien, bamsu balobi bazoteka bien te. Donc c'est toujours comme ça l'ambiance. Ça a été toujours comme ça. Bango nyonso à 100% bazoteka bien te, bamsu bazolela, bamsu balobi bazoteka bien tout ça. Yo wano tondisi kitunga, osombi ozolela pierre. Kitunga ngo tondi. Osombi. Biloko ezate. Biloko na kola bala bale yango. Mbongo ezate. Eloko ezate. Okoki osumba kitunga yo moto bosimi na mwana. Eloko ezate. Etondi tela simbi kaka. Eloko ezate papa. Voilà. Donc Badbazolo babazo fêter bien te. Na moyen na loba bien ezate. Alobi Badbazo somba minga bangulu bangombe tout ça. Lobino boteka bien. Toteka mabe, koteka eza malunga ti. Yango ngulu déjà c'est silé tikeli ndambo boya ya oteki te. Ngulu eza belé amesa. Balobi au deuxième ngulu bare. Banatongo. Ka o liboso yango yo. Ngulu liboso kaka yango na bomi. Ngulu liboso yango kana bomi. Ya. Mechanga tandambu te ya, ta mo michobo wa mutu na ngai. Hein? Mutu na ngai na ino lia ta mo naturel ya. Na bule kwa sisi nde. Mais côté quand même ezali moi malé. Côté ezate yango ozoteka. Na teka pona Congo eza pia kabani yango bato basomaka moko. Bato basomaka moko oteka ndambu. Moko na tipo mona pas esili peni. Tipo esili na lobi te. Toza ntongo za na kondima. Si toko ba 12h 13h oteka ba plein go vide. Sonja masungi nango kosila nango sonja masungi so bato bazosomba asa moi babomona nde bambeli ezolela bozokata boteka pasi mbongo eza te baolela ero ezalaka biloko esili me biloko eza nanu tozolela kaka pasi eza kaka bon toza na avant midi ti tokoma bapres midi bokoteka biloko mpe kovide nango ekesela ngolo ya nzambe me mbongo nde eza te na maboko ya bato tala tolela nukutu te ta biloko eza nanu tane livia moye tane aza teki nanu te ezaka ero ya biloko esili tala mnowelo moyen kudeza te. Bon, nous espérons que Boteka. Bonne fête. Nzamba osalaka bonne fête, bonne fête, merci non makasi. L'essentiel que fête les Ganakimia. Les Ganakimia na je fais élection. Toninge zala pour makasi pour mboke zala bien. Le dimanche ezali. Ezali mais zala mboke ya bien, il faut zala pour le CP là. Champion Boteka bien. Ah toteka demande ba teka ko tamsu ba 10 têtes. Mais nda boye. Toteki combien de têtes? Banaya, batongo 2 têtes. Ah champion loba solo vraiment. Le loi mukoloye so botama champion zo kosa. 2 têtes vraiment. Toteka 2 têtes banatongo. Toteka 2 têtes. Nda boye. On a dit à quoi 2 têtes papa. Bon, ngapa na ngade amaloki na sali rien. Rien pour nateka net na ba décembre nateka 10 têtes. Ko ba somba te pona ni. Bon, makima mbongo circulation mbongo do mwana te. Mamwe belé bon. Pepe mingi batana kan opposition ya mboka kan ndeka toke ni taka mboka ngo nungu kaka peut-être mo bozo teka combien peut-être mo teka ngo 12 000 au débattre oyo o taba la 12 000 au débattre teka taba même siko bokolo bani na bakonza mboko bazolanda nde boyi bozoteka te. Il me semble qu'il manque à l'argent de boyer ça la boté parce que dimanche peut élection. Bon, quand on mboka ne bazana, faut pas la rendre kara, mouvement mboka ndenge zoki donc mboka de ke bien té. Nda boy ba ranger bien, ba bongisa, ba tia bat misala, ba futa ba bien pour ba moya sanini. Ya oliaka, ya sala ra marché, ya futa ba na classe mambe belé. Dimanche des élections. Ben, bon, toi après voter, mais ton régime à Kalaté, ton régime Yassika. Et le tolinga né en Wana Namboka la Bissou. Oui, attends, numéro 13 pose à la régime Yassika. Dans la Roya, Bango Baya Arabongos, Aroya Boé, Alambibino, merci, Malango Monaki, Abaline Marambu, tant à Zambo comme il y a famille. Non, espérons que Mboka ait changé cette fois-ci pour occuper le peuple Makas. Bon, ça va tous ces personnes, Mboka, je sais, et tant bien, voilà. Merci beaucoup champion, bonne fête. Hein? Merci. Bonne année. Osomani. Elamba bonne année. Osomani. Elamba bonne année. Osombi déjà. Papa fait son bon. Et yo peno ko chubo la ta lelo. Na fikin. OK, fikin. Non. Na papa biso. Na papa biso. Eh bonne fête yo peno la ta kitoko.
Ok, merci beaucoup, bonne fête. Hein? Noël. Merci pareillement. Où ça la sugi kitoko? Kitoko makasi. Oye ko langwa. Non, la l'accès au salaire kitoko. Non, l'accès au salaire kitoko. Maman. Oyo 40e client, au salaire. Premier client. Premier client. Vous en avez pas belé bamsu bazo c'est là. Bazate papa. Bazate ndeni. C'est l'ambiance ya kitoko koto. Ah, na bona. Ya Cynthia, ambiance ya kitoko koto. Ambiance ezate papa Congo nyoso mabe. Mabe ndenge nini? Yo ozo planter ba kabelo, obi ko planter ozo zwa combien? Hein? Ko planter sur $20, sur 5 mitos dans $100. Ndima kapé. Alléluia. Musale ezate, monde to travaillaka. Oyo foin na foin. Eloko ezate papa. Eza musala na yo oyekola foin pona nini? Eza musala no oyekola yango ozo sala. Eza kola chauffeur ayekola okumba yo na zo kumba. Muta machine azo nixa fufu. Siko ya yo pe yango ozo sala siko foin nde. Oh na planter ofelende ko na ngai. Donc ba client mbongo bazali. Yo monde mzo sepeli. Mbongo ezate papa bosiko na osana place na la pongi na sande ko na ngai ofele. Ndeko no pas libérer moi eloko po yo po mutu foke no mela pe na soir. Azana ngote papa. Elo te. Kongo nyoso mabe. Mokonza motema mabe. Na sombele kabelo. Eza nango ya kala, eza ya sika. Ah, ba sombele bon planter sang. Eloko ezate papa to fete te. Kolo na ye apesa mbongo apesa yo. Makamande ko ezate. Kongo nyoso mabe papa na lo balange lote pe musale ezate. Solo. Ya solo papa. Bana tongo sali combien de personnes? Na sali na ngate depuis na ye na la. Kastoza tongoti après midi ko banga te bat bazali. Bo ba client nyoso ba vani ba ozela nani? Nzamba sunga o nzamba otindela yango ba osala. Ya mami ebele batondi bona sima nona bana mikena mikolo ko ndima te. Ba oyo bana na ngai. En tout cas bota, en tout cas ça ya koso bota vraiment. Vous en avez combien? Na ila problème te papa la. Omonga so na mpia kana seka te na comprendre tene na osekisa. Kasi te po ya fête te. Elongi na ngezo lenga osekisa lenga fête. Batu baobanga po baya osala su babike lobi liboso ya biso seke toyebi te batende dimanche oyo eza élection tokende kovote dimanche eza élection ya solo ezalako elo nde biso tolingi nde yango wana na mboka okende vote nakovote na candidat na yo ya sûr komwe nani Martin Fayulu bakandidat baza misatu Félix Tshisekedi na Shadari Emmanuel, l'homme de l'émergence, on va changer mbo. Boza posa bokanganga. Ngana voter Madidi. Naza libre na choix o ngana sali. Ya sûr, na ko ya tongo na kanga tourna na ke voter Martin Fayulu. Na soki 5 personnes ba bimelo na kabelo ko planter 20 100 yo kene voter. Na pona Madidi, pona Martin Fayulu na ke voter ya ofele. Ya pesa mbongo tete o voter na nko. Le dit client. Alléluia. 20 200. Sans adresse na 10 personnes. Oya kanga kuna pona te comme Martin Fayulu. Le 10 personnes ne o kima o carte en na mona te carte bon. Na boye ko ki. Souhaiter bato ba la bonne fête. Bien, na souhaiter ba meilleur vœu na nga na famille na nga nyonso, famille Kabangi. Na souhaiter ba meilleur vœu na nga na chéri na nga. Hervé Gola Lucé kwa na lélève fort. Des bonnes choses. Merci beaucoup Hervé Gola qui est chéri à monter lélève fort. Hervé Gola pour décevoir yeta à lélève fort. La fête continue. Merci beaucoup. La vie est à chaque jour, au salaire chaque jour, aux autres salaires chaque jour. Alors, si vous par rapport à né au salaire ba client mingi to na né les gars. Ngana kota partout. Ezala né ezala toute l'année na kota na ngai. Au kotaka na kotaka. C'est que ça va bien. Na sala très bien. Donc c'est que les locaux fêtaient bien hier. Na fêté très bien collègue coûte même président Mboka. Oh, il y a solo. Oh, fêté collègue Raïs. Même collègue Kaye. Voilà. Donc you nous sommes sincères aux autres bon na yo. Alors message nous pesa na ba congolais nyonso bazolanda siko pona ko fêter bonne fête à Noël. O souhaiter ba on. Non sambela pona parce que tous on a problème à liboso ya ba élection faut les gana kimia pona parce que to tikali na to ko compter 4 5 jours. Na sur 5 jours on a siko to luka oui, 5 jours pour la dimanche des élections. Pour na passer to luka to fêter na kimia nyons. Exactement que non. Mandane koki aux alaka sur place. Faut ko quitter. Tozo fêter kitoko.
Sans problème. Non. Toujours Martin, numéro 4, Fayoul. Oh, papa. Ngaka Martin Fayoul. Non, c'est là Martin. Merci beaucoup, en tout cas, bonne fête. Tegato, oh Tegate. Tegate, passi. Tegate. Banda tongo 5000 francs de mbongo, papa. Banda tongo yo moni kilia, tala bilogo. Yo moni kilia. Mais si ba sombi bakei. Wapi bango, wa batango, biso to luka bango wapi bango. Bazate. Eh papa. Eloko ezate, tala bato. Baolela ka passe. Mboka ka boy. Tozo ke wapi. Mais tozana nous tongo zana kondima ti ba après-midi ba oteka na. Oh déjà 12h. Tozo keti wapi. Bana miki ba banda rolata na 15h zana ko. Mais papa 12h déjà ba rolata l'air ni ba ke kata suki l'air ni. Oyo lingo sisa nyonso le lobo na ne pesa lina na. Kiliawa. Je te rassure, les 30 eza élection. Papa 30 eza élection, les 30 eza élection. Élection, biso de ba papa biso héros. Bela ba soso bangombe bazali. Tala siko. Bazo ezoya. Tala passe, tala la wuti zando, tala poto poto. O wuti ko somba omoni hein. O somi ba saki soki 10 ya. Na tuni ya. Wabi ba client. Wabi ba client. Ba te pona nini? Biloko eta nga lo enga ko tambola, ba osambila mabana, ba crêpe ya kolia ba osomba. Ko banga te ermo ba osomba, ba ko tango ba dozo kota pe bazo bima. Atikali na mwambo na maboka somi mwa lisango. Zana ko ndi. Na ko ndima na koteka. Tokoteka esi. Pe bele ba uti na wenze okumisa hano Yesu. Lokola mukolo Yesu abota maki bazokota ba wenze ba yoso. Ba yosomba. Bitide oteka ka combien de ba quantité ni par jour? Ah ndeka nzamba sali. Soko oteki mwa bien, oteki pe mwa monta bien. So pe oteka ya oteki pe ya moment. Koteka par jour boga nzamba otinda bakeli. Les amis qu'on a fait souhait na yo zalo oteka quantité. Na teke sila pona zonga alanda ba. Nyonso esi. Nyonso sila. Kondima na yo sala osil sa nyonso ozonga. Osila. Maître John tala masangwa moto kitoko ngoyo oyo lingaka bozo raté mama micha tala. Masangwa moto kitoko na lengia kolia bozo raté. Bana poto nyonso bo raté masango. Boya ko fete na Kinshasa. Kinshasa ambiance tozo lia fresh na masangwa kitoko moto bo raté. Bino kuna ba beefsteak, ba nini ba hamburger, biso to fete na ba mbinzo danger, to fete na to fete na mbingu ba mai ba mbisi ya mai, ba mpoka ba nini mbisa kokauka ba mbinzo danger, ba mikungu ba kilebu, to fete nango après to le masangwa kitoko original. Boya o fete na kini bo sepela fort. Oh bana ba pe o ba lela ko leleza nango na solution te poso atalandi ka ko lela ko vanda se meka ka ko bima na balabala ko lukelo nini ya koteka po se o se vivre po mboka o tozo comprendre ngo te ko talela ka chef de l'état eloko ezate na makasi ka nzamba pesi biso nde tozo débrouiller malembe. Merci beaucoup. Voilà, vous en avez raison. Ko lela te za makambo yaka. Les cas maman. Fête saison continue qui toque. Bonne fête. Merci pareil. Bonne fête. Au Congolais Kanda. Et les gars bien pour l'année. Les autres les gars bien pour l'année. Bon, exacté, circulation donc passe. Mais vous avez un client bango plein bon. Vous avez un kangami na embouteillage, na sali 2 litres et demi pour la super lait. Vous avez déjà pour un client bango bimabele bango no soma biloko pour na bien na bino bango zo transport. Nzele zate o nzela ta, nzela ya muke. Nzele zali. Bonne fête. Bonne année. Prima classe na mon clarité. Nzele zate. Ba fête en aussi lelo na tikelo ko alia na ndamu. Merci beaucoup. Est-ce que bozo teka bien par rapport à bané mususuto année au côté ezate? Côté keza ngote seul côté keza to ngato teka bilamba bonne fête. Mais to Monique Varese eza prix mukie yango tozo teka. Et faciliter mutu nyonso po asomba. Mais pour nous yo sombi bilamba bana te parce que ba parents mingi bana posa bana balata yo préfère somba ba Varese mingi apona ba jouer. Eza cher bilamba bonne année ya Noël eza cher. Varese eza na prix ya mukie. Yo na préféré na teka Varese pour moi na nyonso lata. Yo ndengo zo teka Varese bana bazo somba kitoko. Bana bazo somba na bango. Yo zonginda otimbeli cop okimi wakota cher oyena moins cher donc otimbeli cop wa maele mingi. Ah te pour la bongo te.
nateka déjà Vares mais namoni ke bana balingi yango yango nabakisi lisusu nateka par rapport à bane muso ane omoyo Vares eteka mabia ane nyonso toteka na biso le 25 bana bakoma préféré balata yo kutelo ka olele ate pose oteka kitoko ane nyonso teka bien Vares peut tamba na oteka Vares bien kolekela mba bonne année. Moi message à Joyeux Noël na bato bazolanda. Joyeux Noël na bato bazolanda ngai, Joyeux Noël na sepeli mingi nzamba komisinga le 25 ya lelo. Merci beaucoup. Merci. Bonne fête. Merci. Dimanche kobo sana to que nous voter hein. Merci. Vous êtes candidat non déjà. Nazana e. Oui ben. Te wa ka jour ngoka. Kobung sa carte d'électeur te. Malam. Merci beaucoup. Voilà, c'était là l'ambiance. Tout ça, mesdames et messieurs, l'ambiance, plein. Les chauffeurs, les motos, ils ont déclaré que l'embouteillage est l'équipe Makassi parce que l'engouement est trop. Maître John de Zurich, il y a un sur le terrain pour nous Batou, nous fêter, en tout cas, c'est l'ambiance. Nous avons le bébé na podopoto ngana JM de moya kolobezate ça pas te bébé mais eza musala to pona to sala boni tika to sepelsa ba kongolo bazola na biso na poto mbuta kamoka olaga biso ki oya na bonane o fete na biso faloya o pele ba petit ata mo plan bonane mais tala ndenge oyete bon to le regretter formé ata na 2019 na bige bino bolinga ba mbutu te ozo bango kin désordre des alaté to voter ki toko bana Congo ba kopona mo konzina bango asika donc merci beaucoup, c'était l'ambiance il y a fête à Noël et à bonne année fête à Noël la maman a besoin là Père Noël Namutu. Merci beaucoup, donc vous voyez l'ambiance qui règne dans ces marchés de Ngaba toya qui pona ko bino l'ambiance to la kisabino ndenge ni ba parents bazo somba bilamba bana bamsu balo bazo tekate parce que mbongo ezate ba futu ba parenté bamsu balo ba parents bazo impayé bamsu balo salaire les amuke. Donc les uns les autres, tout l'accident ba pavillon belé, tout na bata fufu, tout na bata masangu, makala, pondu, tout na bata ngombe, tout na bata ambisa okaka fumbwa, partout tout na bata bilamba, bata manzaka, tout donc ba secteur nyonso ya vie, to zu yango pona ko lakisabino, ndenge nini bata bazo fêter na Kinshasa. C'est un plaisir pour moi de vous tenir compagnie pona ko lakisabino, ndenge na ambiance ezoleka awa. Botika la malamu mabota na bino bana nyonso poto bolandi biso na Congo Suisse Télévision nga ya bino mosali na bino molobeli na bino Salomon Mboma on a l'embarraté pour na kozwa micro ko kita partout pour na ko sepelisa bino. Merci beaucoup na maître John oya tchaki ba moyen pour que to kita ti na niveau ya cité bo pour na ko lakisa bino ndenge ni fête saison vivre na Kinshasa. Merci na maman Micha zo accompagné première conseillère numéro 1 valable et crédible à maître John de Zurich. Merci na JM Azaki derrière la caméra. À Sunga qui sont image qui tourne en tout cas. JM Azaki on a pour na image. Tout tamboli na partout en tout cas. Nzamba zolo komutika to continuer tout ça magamsus. Pour na wenzanga ba lelo to suki awa. Au revoir. Bye bye. N'oubliez pas surtout de partager l'info et de s'abonner à Congo Suisse Télévision. Au revoir.